bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Il y aura un combo. Donc, comme je suis vous avez yoki en obo, santineti, ba finga yo. Mais yé, et ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Beaucoup de découvrir. Site est à moko. Image ya Congo. Point. Point tu quoi que tu m'occupes pour la ngai. Mboka ti na mboka. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Niandabou. La métisse noire. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Naban Poto, merci Naban Afrique, merci na monde entier, surtout na confiance au besoin ça la image à Congo. Topé si bino merci bino nyonso, internaute cher ya image à Congo, surtout confiance beau pesa la patronne. Ndenge na ba ki mikolo misala vraiment musala tozo creuser ga ndenge ba loba na livre. Tozo creuser pendant tozo lindati na suka. Différence là que o na oyo ko kanate, o ba on ba sala ngo biso to ko sala te, to sala o ya biso. Ya biso na ndenge lelo base alicien na sima caméra. Ingénieur Jeff ingénieur full ya RTNC. Babi coach ya lelo ingénieur Jeff. Tala ye so azana masolo ndenge zalaka. Donc merci déjà na bino nyonso, merci na bande konanga nyonso, merci na Prince Monzale ya nanga mabele yo yebi ba SMS komi mais to ozela pe mo solo auto senga te to sengi bana Suède to sengi mbongo ezali zo la patron na sengi mbongo na ngote na ngo mena ngande mtuka ya noir ba couleur préférée na voiture na ngami wa noir ba grise ya na linga mingi moi mirajab na linga mingi ya noir. Et ça la bien mais lelo na cadre ka masolo na kala roluka to luka mino mutu moko ngala lingi to découvrir malamoko azanani to mona malamoko to ba osani to mona ye azanani asala kanini asala déjà nini ye yo invité na nga lelo image à Congo na la patronne ye yo invité na nga wa bogare merci la lulo na salima be te o salima bete eza naza kelam yanza. Bonne santé. Ouais, ça va. Nga Yvonne la patronne. Et ça va ma belle wapi qui patronne ça même tamina ma patronne migolo ba mne so blondeni. La patronne. Yo ki sango na ngate migolo. Tuzo kaka sango mais siko na banginde. Ba no tie na linga mutu kanwa grand zoraebi mutu kanwa rezoya na osamba ngoku te mama mutu ka grand zoraebi ki na linga ya noir. Yabi ke moi mirajaba azaka mtea malamu. Ayoki yo grand prêtre wana alinga koyoka boite la patronne sengelo kwa mwindo ya mwindo. Bon merci na mo grise alinga ngope merci boni yo ya ouais ça va nga ndeko na mina mobali a telemi liboso na bino comme la nga poupée fragile artiste congolais aux la théâtre aux musiciens aux peintres aux poupée fragile chanteur. Orchestre. Bon, yanga moko na minute. Yabi yo moko ndezo boma. Ba yo moko ndezo boma. O sa déjà yo moko. Ndera la patronne ça eloko na image ya Congo yangai. Ya mutu te yanga. Ya ute ouais. Kasi mutu so asali loko na seke a mi ceinture ki akoli. Na bandai ka nga moko te. Na ute pe ba isika ebele. Ouais, na bandaki poupée fragile. Référence hein? Oui, référence ya li. Poupée fragile après ba simanda ku na banda na staff musica na barumbu. Zamo na barumbu na staff musica. Kolonga langa staff musica na tamboli tina promise musica na Kasavu. Kolonga langa promise musica na koti no amla musica ya masa langa frère Paul Lukela, azaka leader na mo sambela. Kolongwa epa ya Paul Lukela nde na koti sikoyo wenge kumbela epa ya Aimé Bwanga son Altesse. Akima to akenda. Te via zali na. Olongwe pon. Te na koti wenge kumbela. Kolongwa nga wenge kumbela na koti wenge El Paris epa ya Marie Paul. Kolongwa nga wenge El Paris epa ya Marie Paul ba ke poto ba tikinga mtu akisasa
nakoti viva la musica ba bagarre pa ya papa Wemba lagi bagarre poupée fragile ba obayebi te ba apprendre que poupée fragile lagi bagarre ya bongo nakati viva la musica na yemba ba bendo son ba alpa ba sampayo ba Pacheco tout le monde ba ya Jean ba Dani Koulé ba Chabron ba Christian Lema ba Libérateur ba Ibos ba Guilhem Adova, tout le monde on a bozalité, chef Tosha, Zamba, ba Dadibola, ba Cherry Mogratana. Boweli nini mabangi bele bo pesi nombote. Te wana batunga zaki na bango na viva air na kutaki bango. Après viva nde sikoyo, afani nanga na pale. Ko fa na pale. Papa Zana yo kiminini, papa Zana ba Madova baza. Ba Madova bazali papa Zali. Ngapi na tana ngai kokaki. Moni viva za université. Madova kuta yebana na viva muzika longwete. Baya Jean bazana balongwete yo milongoli déjà nano yembe lokoto yo kite. Te ya Jean c'est à sali carrière na. C'est à sali non te azana mise en disponibilité ya longwete. Yé l'essentiel de papa c'est pesi nzela ke asala. Mais viva la musique des écoles. So nga na longwa ki eza pona mona ki moi les sons nga na ki kozwa ekoki pona nga. Siko après ba parcours nyonso wana ndesiko poupée fragile kuna mir. Zo comprendre après ba soutenir yo. Yo shwa masha. Ya obi ko longwe zaka pasi elinga na longwa côté mo beton na salika image ya Congo bezaki mo akoko so mais chance na zaki na grand zoko ozana nani. Nazala mutute. Nazana yo shwa masha nzambe. Shwa masha yoko zo yoko to zaki amemio osala kuna mir. Yango ngayoyo baboso bozoyoka nazala studio nazo sala na kati RTNT na osala bilo nanga bientôt bo mona ba image nanga na ba net siko nazo luka nde bino ngaza artiste na sali musala na oluka siko bino bozwa evre po naza evre miandabu naza evre nazo luka nde bango oye mani on a Eva déjà au wuti kolongo sala album single osani nazo sala Kunamir eza album nanga ya 6 chansons si c'est belebe te ekoki 6 chansons ekoki c'est-à-dire générique morona 5 chansons ozana orchestre to groupe d'accompagnement naza na groupe d'accompagnement te mais naza na baninga nanga ba artiste bino so bokomaka baninga te baninga c'est-à-dire na minute na muta ko soutenir te na mbongo ko futa ba musicien te na mbote falozo banze mona ko to ntana orchestre mombo yo linga osala yumo te ko kota na orchestre c'est-à-dire ngazu chance wana te ngazu chance wana okota nzembo na orchestre te mais na yego zwa chance ya ko zwa moi chance ko zwa ta moi different nanga na kota na RTNC na sala iloko nanga na ba professionnel baninga nanga. Voilà, aux autres baninga na yo poto zo pe nata mingité mais to yebi ke poupée outi quelque part to zo référence na ba quelque part wana avant to ka kuna mia référence nanga ba quelque part ezali Wenge Kumbela kunga ka to yemba to abebe mungongo ezate ka osalbo nazo chance ya koyemba ba album te na ba orchestre na kota oui nazo chance ka ya ko répéter na ya ko beta ba concert que album na studio nazo chance te mais nazo chance ya ko préparer ba nzembo ya studio mais na zui espace te osuite neni c'est que voix ezate te voix ezali za makambo na do ngana benga za mama nzambe yango na yebisaki na kineka ko zwa ba cours sikoyo boyo kasiko poupée fragile to yo ona nini boyo kaka par exemple oyanga mokili ekobeta kangonga o yolateli ngai kimbundi ya bolingo yolateli ngai pilinga na yeba te o yo moko moto yosengaki ngai divorce uyili fufu ngai na yo tozonga na ye esale matin ndeko ya mwasi muke kaka kwa muke album ezali ba play ezali la patronne Miandaba en tout cas mama nanga likambi masa Congo wana oyembi na toki mungongo eza me kamusinga ko wana mungongo wa boga bisika nso uti na ba pio chance te bon yango Miandaba moni mama poupée fragile za mama molimo minonte bana amendo yokuta na ngandel peut-être oyoki sangolanga peut-être oyoki sangolanga mais kuna mirezoya kuna mirezoya poupée fragile avec Yoshua kuna mirezoya boyo kanga vraiment na zwa temps ya ko s'exprimer te na ba orchestre tout na leka mais boyo kanga to yo ka yo na 5 chansons to loba so to longoli générique o emeli banani na banani
nzembo moko na embeli tous pepele ya mbetolo na mère Emily Nzemba na Londres. On les a cadeau surprise mais na lobby titre nango aller retour. Nzembo moko na embeli les grands prêtres les mascatiens Jarouf Kalfani na Mascat. De yaka na deux titres nanu. Banzembo misa douala ezangi batu. Baya na yemba na mbika 2 personnes mais 3 chansons ils en ont vide générique ba yemba mutute mais 3 chansons ils en ont vide. Mais 2 personnes na mbi tous pepele ya mbetolo na mbi Jarouf Kalfan les grands mascatiens moi na Mascat kuna na Oman nde na mbi 2 personnes mais les 3 chansons ils en ont polé les menazanan nazana ntia ni bobiso do kuto na studio beaucoup tinga la studio yango awa pona osala na aussi sanzembo ya grand prêtre Jarouf Kalfan so na sisi na sali ba image comme ça bo mona na image na lancer des images na mi balé il y a tous pepele na Jarouf Kalfan na lancer on nous na ba net partout bo tala na mi klibo tala bo juger mais ce que mutuma sepeli n'esprit a bien numéro na nga yali so bozinga ata na net te bozina adresse ya Miandabu la patronne a rejoindre facilement mais n'a pas ça quand même numéro 0 de code en tout cas to ça na biso non tongi na to si ça mo ça moto na balinga na ebité nazana bango na ba kier kaka nazana ba artiste o to yemba Nzemba ya grand prêtre Semikosi Nzembo ye merci ye Vitalo comment est Vitalo? C'est quoi rouge? Ah, c'est rouge. Quand il y a Vitalo, il rouge. Voilà, Vitalo Boni. Bien, patron, danger. Il y a un ça va boga. Ah, boya Salim Kilnae. Força ta na bota lelo ba mo luka. Lokwa biso to bota na biso bien. Siko ba mo luka ba sa ta lokola biso. Na tan lelo mutu to ko luka za ka bien. Siko biso ba to za na biso bien depuis kala. Yango mitama beto. Voilà producteur. Yango mitama beto bimate na mamebele. Boleki wana kitoko bakanya bino nzela. Vitalo to yoko na mungongo na maloba. Ah, biso ka koyemba biso koloba pina to yana ngote me koloba ka koyemba ka. Vitalo aza artiste na habité Vitalo oto yoka siko kungo to mito yoka. Ya kuna mioto sala na ba orchestre quartier. Bon tozo sala na chief na biso eza na studio ba koyoka ngo mais vocal nanga dabo yoka ngo po sala bien. Ça biso bien. Olukaka kobeta yokobete. Olukaka kosakana yokosakana na yo. Anga nalelaka na chobo frappe o babeti beti ngai. Nalelaka na chobo frappe o babeti beti ngai. Anga nalela mama. Anga nalela jipe fumwe. Anga nalela zaina mwana vama Arobo malame le rekam singa wa boga ebela mungongo omoni héritier te. Ah. Donc totambo na ngito moni makambo ebele yango moni ti to moni la coste te moni ka bosser te penza biso pe to ape batu ti biso pe to abatu yango moni pe la moto hotel pe to abatu yango moni biso pe to telemisi ya biso donc bango pe ba batu mais biso pe to za pe côté na biso pe na ebité borke c'est uti ko bima mikolo yo soto ba tuma na ko compter ça vraiment moi ebele ba sala pe komona bango ba sala pe ya danger parce que yo ki somo te azo meka magia obimisa moi de Nzembo noa koyoka somo na ndeni na nde omwe baninga basala déjà kombo bavanisa masolo mingongo eza bote peza est-ce que rokoka siko baninga ngo ba leader wana ba oya ba génération nanga mais ba ebi poupée fragile. Ah bon? Oui, ba ebi poupée fragile ah oh noko ba benga nga noko ba ebi noko yo ba ebi na ne pesa ba Nzembo na ne ko relaxa ba chorégraphie na pesa na mutu Nzembo te na vinanga mais ba ebi na ndenge artiste congolais ata ba meloman ba mona nga boité mais bango biso na biso de kuta oh noko ozo comprendre siko ba moni noko siko yo ah osale logo nae mutu olobalanga A ou bien B azate ba osalaka omene ba baluselong ba yoka ka poupée fragile bim tum ba basakelo ki bango maman na mie bango tu ba baluselong boy ba otalanga punga na za sima na bango boti bango yolobi bango bazali bozet nga sima na ko tindika bango tu ba bas ce ba balusana na oyemba na oyata batanda mi boet mo mo ka osaka ando pusa ba pusani kaka batikela nga na ko tesika nga po ba yebi ke noko yo place na yango yo mais makama mokili yango noko atikali nga nkuna
Mambo soma na rata maman qui tozo koma déjà na suka. Merci na Victor Mukenga artiste polyvalent babi décoration ezala maboko na yo. Merci na maman Nico maison la grâce décoration et puis bon séjour à Kinshasa na Paul Mayala. Bon séjour à Kinshasa na Paul Mayala en direct de Suisse na Kin déjà. Tozana poupée awa. Paul Mayala zana ki sa surtout ça qui to reneto monana. Ba dédicace Paul Mayala. Paul Mayala zo lugande vocal pour mo kwana na ebité ya yo te. Eza misato etikali wala Paul Mayala soki. Ya mikolo to abezoka soki. Ya te to forcer muto ko mika soki motema na tuti salisa. Paul Mayala. Na site hein. Ah, journaliste à patron. Ah, yemoko. Aleki bango. Bango le tembeka kamena le ka bango. Tozo ko matisa na suka na poupée na ebité poupée ngana otika mnoka micro mo beta sono dio bona ya to clôturer. Non na micro kana tikeli bino ça na yo ka bino nan. Ah mabe eza mabe waneza bolingo te ya kotika kamoninga na pasi yo na bisengo yaya. Nyandabu amabe eza mabe waneza bolingo te ya kotika kamoninga na pasi yo na bisengo yaya. Patron ai Jeff Miracle ai ebi mingongo ngana kosombisa bino na nkopenza na nkopena na kosombisa bino mingongo po bava ngana yoki awa moite tokomi na suka. Image à Congo ezalaka boye bana poto en tout cas fils mata na ebiso makambo to sala na Jeff Miracle talaka RTNC na sima image à Congo donc image à Congo boye ba kote siko ya RTNC mtoko Jeff na Miracle atiki musala habité et la patronne a libanda et salama na nuté salama ka pa na biso. Merci beaucoup na poupée ndongo nzima ki invitation nga to komi na suka bana poto ba retenir nene. Bana poto bo retenir que poupée fragile artiste alimwate chanteur ya Congo yo alimwate poupée na studio nazo sala mais studio ngo o baninga na nga ba professionnel ba edenga lokwa mutu lokwa Ramazani soliste Ramazani abetelinga nzembo moko na yembi na vina nga Germain Kanza ayemelinga pe nzembo moko masa nga Zamba ya Viva la Musica soliste Viva abetelinga de nzembo na kati ya 5 chansons wana donc nazanga moko te quoi na yepsi bana mikilike poupée fragile azo avec kuna mira ngo avec coup dur donc na changer comme mikolo na yesu poupée fragile tina comme poupée dur po na yaki trop fragile bat ba monelinga ba welelinga ba mbango ba sel ba makamto ba welela banzele to ya mikili bo vide mais banzele ba site bana pe ba botami ba koli to ko bala na bango pe mais bana poto poupée fragile a bimisa plan na ye parcours nanga nyoso na tamboli na ba groupe on est pas ba leader wana yango nazo lakisa bino sikoyo ya kimona meso hein po soto teni na kuma mupanzi na moni Azorai coach ya poupée fragile na kata kini hein Azorai so na telibo Jocelyn Ngombi hein na ebite kandele ki trop na boire ba te belete parce que kanda boyebi poupée fragile ta boire ki bino poupée alobaka kaka tour surprise bozo aller retour na Pampex hein aller retour na Pampex ezo bino ya koloba mingi ate Azorai andeni to sandeni ko ezaka bongo babikaka ngo ezane za ya yo menzo senga kutu mbongo asido na wana mbongo poupée te na mbongo te mais avec le temps ngana zolinga nanu na solo la kande bien na l'arte mais na solo la kande bien terme ngwana mais ba prêtre bobanga ngate vraiment soma banze mone tikali basoma ko 3 chansons 3 titres tikali na ope ba numéro bo bandela pena numéro wana po batakosoma baza mwa ebele batakosoma bena ba Blanchard Mbungu baza na Italie ba Tony Biram Jogo Biram donc na loba po na yebi Biram donc na yebi po na yebi vraiment Biram azali badadi Kaziro ba Marlène Kasanga leader ba naturel bazaka wana bazaka kuna Marlène Mwanze mu Marlène yo yebi Kasanga osomba te plat poupée fragile o bana journaliste génération la vraiment ba trésor ba ati donc bat baza mo ebele tala kaka batangambo. Merci beaucoup na batunyo so bazolanda biso poupée est-ce qu'on numéro ngo po banyo na tangi bako tu na ma pesi numéro zali numéro ngo vraiment moi tamuke mes numéro 09 98 72 23 29 09
98 72 23 29 numéro na nganga bobenga ngabo tutanga moko sim sango mutute bosomba 3 ya netikali po ndeko na mina mobali pe po makamezo makile sali kwa makile zo sala banze motikali makile zo sala en tout cas miandabo la lembi na zongi ka ezane likamu imaza Kongo to kabana na déjà ya moi dembo ta ba Orlando wa ngai vraiment minga olobeza te binomo bomo na donc trop pas dire olobezali na bwaki ka Camille Mondele Lina Mondele dans à Paris kuna donc kitoko ba gros bisous. Merci beaucoup, merci na bande ko nango ba ki ko sunganga. Donc bazwa ki invitation ya image à Congo surtout na ngamoko mama Mokambi. Fils Mata chanteur de charme yo moko yebi musala les autres salema grande ronenge ka kolobaki na pesi mbote na papi Diezi na Londres na pesi mbote na Dino Lukuni na pesi mbote na Aminia Diaz de Parigo ya na ngai na pesi mbote na mama Nico Nice na Suisse la grâce décoration merci na bande konyo so basungenga vraiment soprano octave. Donc soprano octave ya yo yangwana Joyce Kandi Lukuni Pichu na pesi mbote Chico Production en tout cas Chico Production Allemagne na pesi mbote na pesi merci ebele na Lucien Baza na pesi mbote ebele na Miracle Jeff Miracle ingénieur full Jeff Miracle ingénieur full ya RTNC pourquoi pas na Ignace na bonango bakina sima soki Ignace ne chef coutumier Ignace na pesio ba mbote ebele na Victor Mukenge na Suède mbote ebele na ya na ngai lisolo ka ndeto sola ki prince monzali yo yebi mwana mabele ya na ngai mabele za biso merci na famille na nga mobimba parce que bazana sima na nga pour na image ya Congo na pesi mbote na Fiston Chimanga o azongeli biso sous na image ya Congo na ba moi suspension a yebi la patronne moi côté wana azara moi droit merci na Jogo Biram Mangabo Jogo munene na Angleterre Biram Mangabo tango Hollande image ya Congo c'est que bien merci na bino so bolanda biso bo pesa biso kaka confiance Grand Zoko vraiment talaka to yemba Grand Ronde to yemba fils mata papi Diezi Guylain de Valère na Suède bana Renaissance ya Lubumbashi ingénieur Jeff Miracle ya RTNC national abi mbote na bino sesika bozali équipe biganya ngana pesi mbote bele pe merci bele na base Alicien bébé butuna nga en tout cas musale monani pe nzima merci beaucoup tokutani mbala sima. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je suis vous avez yoki en obo, santineti, ba finga yo. Mais oui, et ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. On a ça, beaucoup de découvrir. Site est à moko. Image ya Congo. Point. Point tu quoi que tu m'oublies pour la ngai. Mboka ti na mboka. Bazo fala kitoba to tsamona kwa pour la nini. Allez, mboka ti na mboka. Danger, Yvonne Niadabu. La métisse noire.